Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombote na kombo na Yesu Kristo, le lenge toyeko kuta na susu na pokwa lelo, ya ezala momesa noté, mais ezala temps, ya recueillement, temps, ya prière, liboso, ya kokende kolala ataku, temps susu, okoya kolala sima, mais to bongi sakapete tola la malam, temps wana oto bandaki ko sursauter na bandoto na pongi, temps wana esi eleki temps wana oyo ezalaki ke bana bazali koganga butu temps wana esi eleki tozala mayele toya pokwa nyonso ete toya kokutana tobondela liboso ya kokende kolala bien-aimé dans le Seigneur. Yango bongama dekonanga, yango bongama bien-aimé dans le Seigneur, afin que tobondela engage ton corps, ton âme et ton esprit dans la prière. Bandeko, la prière mingi tozali kweshwe ponani pwete tozali ko prier superficiellement likolo tekolanga tozali ko engager bomo na biso te dans la prière. C'est pourquoi cheke ezali ya mingi tekolanga mais to lingi te ke cheke ezala lingi te to reçu, parce que la prière est une arme offensive et défensive. Offensive peut être biso peto agresser agresseur, peut être to attaquer pe bango to détruire œuvre ya diable, et défensive pour se protéger, pour kosenga assistance en Nzambe, kosenga intervention en Nzambe, kosenga protection, sécurité ezali kouta epai na Nzambe. Yango ndekolanga prière ya pokwa basakanaka nango te, bakenda kolala balamuka te, bamalade eyaka makasi na butu, batu bakufa ebele na butu, ndekolanga butu tango monde ya ténèbres bango na moi balalaki Nambutu balamuki pete basala biso mabe, yango nde biso to devancer bango ndekonanga, yango nde zala na tana yo ete to bondela Nzambe na pokwa lelo, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, zoa position malamu, zala concentré dans la prière de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Kalate tozali kokende kola ndekonanga tozo kende kutu kolala wana ozan espoir te, ozan elika oyebi kutu te soki lobi okolamuka, yango nde bondela olenge nano bondela te, bien-aimé dans le Seigneur. Tozo kumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo mpese asali oyo ezali komona na oyo ezali komona na te, que ton nom soit loué ce soir, que ton nom soit glorifié. Tu es digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekonanga fongola munoko na yo banda kokumisa oyo abateli biso banda tobotamati lelo ndekonanga balingaki tan mosusu base balia yo na bancho, mais apermetaki yango te, tan mosusu olingaki obukana, tan mosusu likama songolo elingaki ekomela yo, mais azali kobatela yo komisa ye na pokwa lelo pokwa malamu, bien-aimé dans le Seigneur. Totambolaki utatongo tina moma oyo Nekonanga tozo kumisaye, alléluia, tozo kumisaye, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Mais pour la bandeko, ok, boyebi nanu ko bondi la malamu te, landandenge mukambi azali ko kende te ke non, yo baninga bazo kumisa nanu Nzambe yo komi ko senga pardon, non, ou bien komi ko senga makila, non, on a batu ok nanu bayebi te, il faut okende bongo, tozo bondi la pe tozo yekola. Pona bandeko bino bosu boyebi, allez tozo kumisa Nzambe, le roi de roi, Nzambe oyo apesi biso mbula oyo ebele pe tokotaki na bango na mbula oyo, mais bakoniti lelo te kumisa Nzambe biso toleki bango te, baoyo bakufi Nzambe nanga naleki bango te, baoyo bazali susu na pema te naleki bango te, mais ezali ngolu na yo Nzambe nanga mobateli ya libota nanga, mobateli ya bana nanga, soki abateli mobali na yo kumisa ye, abateli mwasi na yo kumisa ye, abateli bana na yo kumisa ye. Alléluia. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, l'élopé ezape mukolo to tambola kitala to komi déjà 21h passé. Alléluia. Aza toujours Nzambe na biso kumisa ye sanjola ye et na pokwa lelo ezala pokwa malamu. Alléluia. Nzambe tata, je te suis infiniment très reconnaissant pour ta protection. Alléluia. Je suis encore compté parmi ceux-là qui sont encore vivants. Alléluia. Ndekonanga
tant mosusu na pokwa awa oyingaki tobenga yo ebembe okontame parmi bakufi oza mokufi te kumisa nzambe ezali bakufi te bato bakoko kumisa nzambe na tozotombola ye na bandako na biso tombola kombo na Yesu élevons le nom de Jésus na bandako na biso na bombo na biso na mitema na biso bandela na motema na yo ete nazotombola yo Yesu na motema na nga na tomboli Yesu na bana na nga na famille na nga tozotombola Yesu na pokwa lelo. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur pour monter dans la prière avec moi? Alléluia, pour que nous puissions prier. Kokotana no basujet msusu te kumisa nzambe. Alléluia, tozotombola ye e na kelasi na nzela bana na nga na pongi ya bana na nga na pongi na nga e tozotombola ye et là où nous avons échoué place que l'échec ezali wana totombola kombo na Yesu pour être reçu. Alléluia, et tozotombola kombo na Yesu bisika maladie ezali na nzoto na yo wana lobake na maladie oyo nazotombola kombo na Yesu na ndako na tomboli kombo na Yesu na bana na nga na famille na nga totomboli kombo na Yesu kombo munene kombo eleki bakombo nyonso. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Yaya soki mutu moko ayeli yo bakombo mosusu la Bible me dit que kopesa ye kutu ata mbote te kopesa mutu soki ayeli yo Branham kopesa ye mbote te mutu ayeli yo Jangende soki nani simoki mbango kopesa ye ata mbote te mutu soki apesi yo soki ayeli yo na kombo ni le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé c'est le nom de Jésus. Ayeli yo kombo ya Bouddha kopesa ye ata mbote te ayeli yo kombo ya Mahomet kopesa ye ata mbote te. Alléluia, et kombo ya Branham kopesa ye mbote te kopesa ye mbote te. Alléluia, kombo moko kaka kombo ekoki kolongisa yo kombo ezali koprotege kombo ekomema yo na éternité kombo ekomema yo na vie éternelle c'est le nom de Jésus kombo mosusu te. Alléluia, on est tous au bon de la et que son règne vienne. Alléluia, papa, yaka régner kat na motema nanga régner na bobo nanga régner na confusion ezali kat na vie nanga na béchec ezali kat na vie nanga papa yonde régner na ministère régner papa na famille nanga régner ozo contrôle ya nyonso na bana nanga papa ozo bon de la biozo konimate sois concentré bien-aimé dans le Seigneur. Bougez kolala te ningana soko moni pongi banda kote manda kwa ezali yo que de gauche droite. Alléluia, okomona ngona Ézéchiel 21 Seigneur alobaki na Ézéchiel mwana moto va gauche va droite prière les hommes ndenge wana ya prière na yo il faut que de crescendo prière na yo ekoko kende elemba te. Alléluia, ozo komisa ye na pourquoi lelo. Alléluia, que ton règne vienne ozo contrôle ya vie na ngai papa confusion ezala te na vie na ngai yo ozo contrôle ya nyonso ozo contrôle ya corps ya âme esprit na ngai ozo contrôle ya corps ya âme ya bana na ngai esprit ya bana na ngai au nom de Jésus pe ba membre de nyonso famille na ngai au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça y est plutôt au bon de la que sa volonté soit faite. Papa, volonté na yo, et salimana bomo danga, volonté ya mutute, volonté ya noki mokote, ya démon mokote, ya Satan te. Alléluia, vie nanga, papa, ezala na service ya Satan te. Satan a téléguidé vie nanga te. Satan a télécommandé vie nanga te. Papa yonde, zwa contrôle, ya vie nanga, zwa contrôle, ya banananga, zwa contrôle, ya ba pensée nanga, zwa contrôle, ya nyonso nazali kosala, zwa contrôle, ya finance nanga, zwa contrôle, ya musala nanga, zwa contrôle, ya bana nanga, ya famille nanga, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et mettons le Seigneur tous à l'écoute les restes en boula oh namaboko nanzombe que ringa bateli biso bouteille bandela boula les restes en boula abateli biso disusu contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Batela papa, batela biso papa, batela biso ete jali nzambe, batela biso nzambe na bikamo nzambe na nguya kotika biso te papa. À la merci de l'ennemi kotika biso te tozala ba proie ya ennemi te Seigneur batela biso bomba biso. Alléluia, mungu na mona biso te au nom de Jésus. Et mettons le Seigneur ça c'est biso senga mwana nzambe likolo ya bombo na biso
Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, je ne suis pas digne. Jacob de Malibosonayo. Papa, tu as été offert pour nos péchés. Alléluia, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, limbisanga. Namaloba nyonso. Ebimina monokonanga. Namakanisinanga. Na nyonso nasali. Oyepesi olokumute. Papa, limbisa. Na trouvé grâce. Grâce nayo. Faveur nayo. Ezali kolonanga. Efface toutes mes transgressions. Et jette-les au fond de la mer. Papa, maloba nyonso na lobi. Alléluia, nzambe tata. Babisika nyonso na kei. Oyepesi olokumute. Limbisanga nzambe nanga. Limbisanga Seigneur. Na masumu suso na sale inconsciemment, involontairement. Alléluia, donc sans le savoir. Papa, limbisa. Limbisa. Et pour la désobéissance, nangai papa, limbisanga Seigneur notre Dieu, limbisanga nzambe tata, pour ma bébé na incrédulité nanga, papa ebele bazaba incrédule, sans le savoir, ozo bon de la main, ozana confiance dans nzambe te, yaya eza lisumu moko munene, alléluia, nzambe tata limbisanga, pour la incrédulité nanga, limbisa papa, alléluia nzambe tata, hey Seigneur justifie mungai, na pourquoi alléluia, justifie banananga, papa justifie peuple Père, il est écrit que si tu gardes le souvenir des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, pardonne à yo, ndekonanga oyo, nano yibiko bon de la tête, tam tozali awa, tozo senga bolimbi, siko kende na sujet msusute, encore une fois, et Seigneur atindinga poete na former ba disciples bato o bako yeba ko bondela malam bien-aimé dans le Seigneur attaque na ba prière na yo personnel tango zo bondela il faut yeba ko coordonner prière na yo vous allez dire que OK gauche OK droite OK de makila OK yo c'est bonimuse ozongi ozoko adorer Nzambe non prière et la prière ça s'apprend donc il faut yeba ko coordonner prière na yo malam alléluia. Mais Seigneur, pardonne, et pitié Seigneur, et surtout il y a des sangs, sujet kakandenge karamukambi azopesa, yangonde bozolanda, alléluia, au nom puissant de Jésus. Ça et puis bien aimé, dans le Seigneur, tous os senga, makila na Yesu, et sokolabiso, la puissance, il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance ya makila, et zinga bongo inanga, et puissance ya makila, et zinga ndaku nanga, et zinga bana nanga, tous obéler la puissance ya makila, et nabandaku na biso ezala ndaku teke, au monde ya ténèbres, et koya kosakanela, yango tango tous obéler la puissance ya makila na ndaku na yo, et linkolo bake, au mine ndaku na yo, alléluia, na ba toilette, na sopi makila, na chambre, na sopi makila, na porte ya ndaku, na lento ya ndaku, alléluia. Na Égypte, Seigneur a yebisa bango ke bozomona na balento na bino bo pakola makila ete tango ange de la mort tango akoleka amona elembo makila ndaku na bino akokota te alléluia ange de la mort akota te na ndaku na nga alléluia ndaku ya makila elembo ya makila et le son de la nouvelle alliance alléluia papa makila komami ke ezali ya nouvelle alliance papa biloko nyonso kati na bombo na nga na ndaku na nga ekoma ya sika ete ezali alliance ya sika. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il est encore écrit qu'il y a la victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, toujours déclaré, Nambula Oyo, na reste ya vie na biso mobimba, na bana na biso, na nyonso, toujours déclaré la victoire de Jésus-Christ, la victoire qui est dans le sang. Balonga ki na likolo, pona tina ya makila, abimisa bitumba, mais balonga ki pona makila, toujours tatule longa, elonga makila, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, elonga na likolo puissance nyonso ya ténèbres, elonga na likolo bandoki nyonso ya famille nanga, elonga na likolo ya Satan, elonga na likolo bandoki nyonso ya quartier, alléluia, elonga na likolo ba démon d'esprit nyonso ekonzaka quartier, ekonzaka balabala, alléluia, na batima na bino wana, eza na démon moko azali kokonza zwa autorité likolo na ye, alléluia, toza balongi, et la Bible me dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Yango otatole longa nambula oyo na kelasi ya bana nanga
Alléluia, Nzambe, na finance, na ministère, oyo, papa, na peuple, oyo, papa, accorde-leur, Seigneur, la victoire. Accorde-leur la victoire, Seigneur. Alléluia, Nzambe, tata, Mungu na kolonga biso ti wapi. Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Alléluia. Peut-être te déclaraka. Et l'on a été sur le plan spirituel, les andengouana. Ce qu'on le bité est, abamate libino. Vous avez dit que nandang tangu ya bitumba. Ce qui est un ennemi ayeko attaquer yo. Ce qui est bundite ya akoya baboto libino territoire. Alléluia. Au nom de Jésus, naboyi papa était diable azwa territoire katnanga. Au nom de Jésus, natatole longa to bengani ba otonso ba occuper ba territoire katnabiso. Yango territoire nini ba occuper katna yo. Yango nde ozomona ke liba les athées. Alléluia, bondela to ena pourquoi lelo pite to bondela. Alléluia, territoire ya finance, territoire ya libala, territoire ya mukanda, territoire ya nini. Et Mungu na se a occuper katna bobo na yo tozo tindikaye au nom de Jésus. Démon nyonso, esprit nyonso azwa territoire katna bobo na nga. To bengana ye na ndako na yo. Ya akoya azu territoire ya ndako na yo. C'est ba incompréhension côté entre moi na mba. Ya bobanda ko yokana bien. Incompréhension et comme kaka ko finga na ko bunda. Tili voilà et katani yangonde inde konanga yangonde territoire yangwana bien aimé dans le Seigneur photo yeba ko bondela tokoki ko vanda te nandako ana ozali ko vanda ana de konanga de mon côté à vendre de mon côté à vendre de mon côté à joie territoire yandako na yo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus toyeko bondela na pourquoi lelo bondela bien aimé dans le Seigneur bondela mon santo bondela alléluia ndako na yo vida yo ekoko zala kaka bongo te ke non stérilité et domina bongo na yo mabote zate liba les zate ozomona alléluia ete totika ba démon baso coopérer ti le bengana bango au nom de Jésus au bengani bango ete la Bible nous dit qu'il y a la victoire alléluia victoire il n'y a pas la victoire sans combat. Osons combattre, osons déclarer victoire. Alléluia. Bengana, alléluia. Démon, moko ta opéré, katna bongo nanga. Alléluia. Au nom de Jésus, ndoki moko ta opéré. Alléluia. Bible, le Bible, boko kangana se, eko kangana likolo. To bandi ko lié, esprit Dieu to lié, esprit Dieu ba ndoki otonso basali ko bundisa biso lié bango. Au nom de Jésus. Et banda ko lié célibat. Alléluia, banda ko lié pauvreté. Et lié maladie au nom de Jésus. Allez, bima katna bongo nanga. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Il n'y a pas la victoire sans combat. Autant que vous avez la victoire au combat nini. Il n'y a pas combat, il n'y a pas la victoire. Yangonde mingi to lingi ko bundate. Ozomona situation, ozo normaliser situation. Moko ta normaliser situation na ye. Awana groupe ezali ya batu o bako normaliser ka ba situation. Ezana ngoka ka boye. Na ndimi kaka non. Alléluia, téléma na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au baby mis à la nuance et à table. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre nuance et à table. Car tu n'as pas mon nanga. Il n'y a pas la victoire sans combat. Jésus. Combien de fois? Alléluia. Combat n'a pas quoi alléluia. Bunda n'a pas quoi alléluia. Baby sa nyonso. Kende na gauche. Kende na droite. Banda ko baby sa. Œuvre non sur la table, alléluia. To baby si angona pourquoi alléluia. Ba hôtel non sont maléfique, ba malédiction non sur la famille. Quoi ça angona pourquoi alléluia. Ba malchance non sur la famille. Quoi ça ango maloba non sur ma bé, maloba la famille. Tozo quoi ça ango na pourquoi alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom maladie wana nyata yango aloba na biso boy. Que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Banda ko tambola, ikoloba ba scorpion non sur ikoloba serpent non. Et kota katina bongo na yo nyata kende na gauche kende na droite nyata likambo na yo nde mutoye biango soki ezali pauvreté nyata pauvreté na mususu ezali surendettement banyongo eleke ebele alléluia nyata
au nom de Jésus, en ce ezali été, vie ezobonga kaka te, ezali ba blocage, tozali ko débloquer ba vie na biso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce ezali ba limitation, to buki yango nyonso, ba forteresse nyonso ya diable. Alléluia. Ba hôtel nyonso ya sorcellerie, ba hôtel nyonso ya pauvreté au nom de Jésus. Hôtel ya bala, ya ndako ya papa ya Gédéon. Gédéon le biki dans Manassé. Nous sommes le plus pauvres. Parce que hôtel yango makambo ememaka pauvreté, ememaka malade, ememaka kufa, ememaka stérilité. Nyonso oyo munguna a imposé biso. Alléluia. Tozali ko détruire yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Alléluia. Ozali sanga ba combattant ba oyo balingi ko combattre. Ozoliga victoire. Ozali nzambe yo kasike makambo to banda kozwa sisi makambo dans la facilité. Diable akangele maboko wana okosi. Alléluia. Wana évangile ya église awa ngana zali koya côté ya batu ba révolutionnaire. Révolutionnez-vous bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'attaquant molimo, mais on ne laissera pas vivre la sorcière. Bébisa misala njonso ya sorcier ya ba sorcier ya famille na yo to kwesi yango to tumbi yango to alléluia. Bisika njonso bandoki ya famille na ngaba kende kokutana na pelisi moto na tumbi yango na buki yango banzungu na bango na sopi makila Yesu na pelisi moto. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Toujours bonne là. Bisika nyonso ba prisonnier nyonso bazali kat na prison ya bandoki ya famille, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Mabala ibima. Alléluia. Bozue ibima. Bozue mususu ezali ke bakanga na kindoki. Famille mobimba bato babonga kate. Famille mobimba bato babala kate. Mabala ekangama. Libérez mabala. Ya soko sala ngote. Tu auras des comptes à rendre pas dans Zambie qui n'a pas cette autorité, n'a pas cette arme nyonso, mais otika ba prisonnier ya famille na yo ndengene. Président soki à côté na pouvoir. Bomona kateke asalaka la grâce présidentielle ou grâce royale pour na ba roi. Alléluia. Mais ya yo ozo salaka kate. Qui fait d'ailleurs tozana ngo nde nzamba ko tuna biso ke na pesa ba capacité nyonso. Libérer famille na yo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la saipitozobe la molimo sont tout ensemble, l'esprit de Dieu a fait sa mission marco qui nyoso ya que to ezala ba combattant, to ezala ba guerrier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, exerce même au combat, mets-toi à la bataille. Apa la sanga bibunde nyoso ya molimo, la sanga makasi nyoso ya molimo et teneba ko salela yo. Nyoso pona lokumuna activer cher Saint-Esprit, activer la faim et la soif de Dieu kat na bongo nanga. Alléluia. Alléluia papa. Molimo santu na Nzambe kambanga inkolo na kombo na Yesu tolobi. Amen, 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 amen. Et ceci c'est la première partie. Oh bien-aimé, dans le Seigneur qui na biso na nosilité. Notiki reste ya ki na biso na maboko Nzambe ete Seigneur azala na biso ya pela moto to pelisa moto na bongo na biso pe na bandako na biso to bondela pe pona mabota to bondela pona bana pona libala na yo mabala mingi ezali ko panzana ezali diable de mutu azali à l'origine aye acheli bino ba incompréhension bo bandiko tout na mitu mais soki bo fondé libala na yo libala na bino likolo ya Christ ndeko na ngai okomona ki makambo ekokende malamu ndeko na ngai soki bino mibale boza ba combattant po ba démon ko kansate ke non yo na famille na bino kindoki ezate non ya bino mibale wana esangani ekomika ke beti bino mitu yango mais soki bino mibale boza soudé boza ba vrai combattant bokomi sikoyo nde kobundisa famille ya mwasi bozobundisa famille ya mobali yaya bakolonga bino te. Na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde yaka pokwa nyonso ndeko na ngai to bondela liboso akokende kolala mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana pona mabala pe pona mabota. Yango nde yaka yako ya yo moko te benga pe bandeko mosusu baya invité bandeko mosusu baya ensemble toya kokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Soki nano s'abonner nanu tiende konanga na chaîne o s'abonner pour la gloire de Dieu mais soki pe yebite tout nandeko o yebi ala kisayo de konanga soki bozali koya eloko ya liboso soko komi ya like nanu pona ko soutenir musala oyo de konanga
yango nde kolanga bosala pe ba commentaire na bino ya chat ya direct ndenge toza na bino boye wana nde ekende ke mbangu mais na se ya vidéo na gauche na yo na se wana okomona place ba komike commentaire wana soko okomi etikali nango libela maloba eza na puissance yango nde ye pe aloba bomona kate ba konzi ya mboka o bakangi ye ke non oyebi tango zalaki étudiant na université boye makambo o loba makambo pona ni po ese lobama ese bima yango nde loba ou bien okumisi nzambe ou bien opesi témoignage na yo yango nde ndeko nanga yango nde na micro ezali mote Philippe pona ndeko nanga soki kenano oyebinga te nazali mote Philippe yango nde tozali koya awa ezali sanga ya batu oyo bazali koya bazala na posa nzambe batu oke balangwa nzambe batu oke nzambe kaka Yesu kaka tokoteya yo kaka Yesu na Yesu kaka tokoteya yo la saine doctrine yango nde ministère na biso ezali le royaume de cieux elakisi mboka ya likolo awa okoyoka kaka sango ya kaka ya likolo elingi koloba sango ya lola kaka nde okokuta awa yango nde tokovanda kaka kati na Bible tozali koinsiste mingi na Bible yango nde okomona ke etikali muke awa tokoyoka liloba na nzambe pe totiki butu na biso na maboko ya nzambe na kanisa ke tosi tobondeli déjà une grande partie les restes yango nde ntango tokosi sa parole totiki butu na biso na maboko na nzambe mais tosalaka tout et tout po ete ezali pokwa plus ou moins 45 minutes tosilisi yango nde po ete bato balalisa bana ete ke tozo abatu tango la été tanto komi wana ndeko na ngato komi tango ya koyoka iloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur et komi tango ya koyoka maloba na nzambe maloba na bomoy maloba o esali oyo ezali komonana na ezali komonana te esengeli ndeko na nga olinga iloba na nzambe esengeli ndeko na nga otangaka maloba na nzambe pete maloba na yango de mutu ekopesa yo bomo yango zala na elikia na kati ya liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur yango Seigneur alobaki na bana na ye ete bana na ngai bazali kokufa bazali détruit pona connaissance ezali te ndeko na nga connaissance ekoki kozanga yo ata mokete yango nde o diable abangaka mingi le ainsi dit l'Éternel soki le ainsi dit l'Éternel et vendu ebele katina yo ndeko nanga okomona ete okolonga. La Bible nous dit que la parole de Christ habite en nous abondamment, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, et tango Moïse, le serviteur de Dieu, a koufi, et en gonde, Seigneur a ponaki Josué, ndekolanga, alors qu'il a Josué boy. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup oyo elongwate na mnoko na yo ndeko nanga yango de méditer yango butu pe moi yango de kolanga soki olingo reçu tosa maloba na nzambe tosa yango changer ebele ndeko nanga une parenthèse ete tozali ko gêner mingi tozali ko prier mingi mais tozali ko mona eloko moko te ezali ko changer ezali awawa ndeko nanga ezali po ete tozo bondela mingi tozo kila mingi mais makambo ezali ko changer te po tozo tosate maloba na nzambe. Il faut agir fidèlement sur tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tant que tu allais agir fidèlement, la crainte de Dieu, le ezalité, et bah tu allais kokende makambanzambe mingi, mais tozo changer te ba comportement nabiso, ba caractère nabiso, yangonde tozo mona ke ba échec ezali ya mingi koleka ndekonanga nzambe azali nzambe ya ba principe, yangonde soki olandi principe ya nzambe te moyen makambo échanger exacté yango nde tozali komona ete tozali ko vivre kaka na ba miette kaka na ba makambo mike o tozali ko vivre nango yango nde soki olingi osala succès na nyonso ozali kosala tosa nzambe maloba na nzambe evanda kati na bomo na yo ndeko na ngai na pokwa lelo sans plus tarder tozali kozwa ba biblia na biso na mukanda ya 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit que c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Encore une fois, 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est lui qui pêche et du diable. Mutu azali kosumuka, mutu azali kohumela na vie ya masumu, azali ya diable. Siko soki yo ozali kohumela na bombo ya masumu, ozali ya diable, ozobondela pona ni prière na yo ezali lokola abomination liboso na Nzambe. Tant que ozali kohumela na moyibi, tant que ozali kohumela na pite, tant que ozali kohumela na motema mabe, tant que ozali ko changer te yango nde oza ya diable. Pona ni pete diable, car le diable a péché de le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Musala o mona na Nzambe ayelaki ayaki pete a détruit œuvre ya diable asi asali acte mais apesi biso ba arme pete yona ngai to détruire et ba œuvre ya diable kati na bombo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, œuvre ya diable ezali mingi tango ke tozali kotika yango tango tozali kotika ke diable aevre na kimia nyonso ndeko langa yango nde tokomona vie na biso ekotika la ko changer te tango ke tozotika ke bandoki ba continuer ko evre ti lelo yango nde makambo ekotika la ko changer te. Encore une fois, mutu azali kosumuka azali ya Satan azali en Nzambe te. Tant tozali komona motema mabe ozali lelo, tant tozali komona makambo mabe tina ba famille lelo, okomona mutu azoyina mutu wana ndeko oya ye moko ndeko langa, akoyina mobali oya ye moko, akoyina mwasi oya ye moko ndeko langa, ou bien bolingo ezali lisusu te ndeko langa, bolingo ezali lisusu te. Que masumu tango que péché et vendicat na bombo na yo tant que ozali kolukate o s'améliorer dans Nzambe o bongisa na Nzambe te tant que ozali kosala lango te oza ya diable ngai te mutu na lobi yango ezali maloba na Nzambe mutu et lobi yango pona ni pete Satan diable a péché ki bandai bandeli yango nde tango yo ozali kosala bongo ozali kosala misala ya diable ozali mwana ya diable ozali serviteur ya diable ozali serviteur ya Nzambe te. Ozali mwana na Nzambe te, mwana na Nzambe akimaka masumu, mwana na Nzambe avandaka na vie ya masumu te, mwana na Nzambe akoki ko péché, mais akoki ko vivre na vie ya péché te. Là, il y a une très grande différence. Mutu akoki ko péché na ye, akoko beteli baku, mais ezali te ke yo vandeli kat na cigarette, o vandeli kat na alcool. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ndenge na monaki ndeko moko amelaka te akei kaka bino bolekisi bino bolekisi pona nini okokomela ata moke te na fete moko boye mais ameli moke boye alangwe pona ni po azaka na habitude wana te amelaka te wana ezali nde libaku ke abeti libaku kaka ke po batungisi ye azwi ver mais lokola ke nzoto na ye mesana na alcool te moke kaka ameli alangwe. Mais mutu ya péché ezani yo vandaka kaka na alcool ya tous les jours ya ke volontairement ok osombi yango omelaka yango de ko vivre na lisumu yango wana. Mais au mon exemple oda péché ezali ke ndeko akei ke abeti bako ke po ezana fête ba sumu kisiye ke no amela ameli mais alangwe. Bien-aimé dans le Seigneur, wanade okoya au fukami que Seigneur plus jamais na kobela susute mais yo moko tala na armoire na yo tala ba masanga nyonso wana otia wana bien-aimé soki ke ezali pona décoration pona yo ça va mais soki ezali ke pona consommation na yo ezali pasi mingi ezali exemple ndenge na pesi yango nde masumu nyonso ezali ndenge wana. Mais n'a pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur toi été le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sans Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur liboso ya bandoki tozate liboso ya Satan tozate liboso ba démon tozate liboso ba principauté tozate yango nde mwana na Nzambe aye lokola ke un pays ezali na guerre aye pete apesa biso ba arme pete biso to bunda nango okoko mona te ke joueur ye moko ba entraîner ye ke non omona entraîneur à côté na terrain ou bien omona président équipe à côté na terrain pour abeta non ezakate ezali joueur ezali nde yo na pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur ezali nde yonde soda okomona te ke président ya la république asimba binduku akende na front okomona te ke ministre ya défense asimba binduku akende na front okomona te
chef d'état-major asima nduka kende na front yende akopesa ba instruction même mobeti masasi ezali yo yango nde dekolanga na yekola musa mutu moko na poko alelo pete obundisa Satan soko obundisi yete ye akobundisa yo olinga te Satan akobundisa kaka biso yango ndeko moko atuna ke mais Seigneur frère mais pas la nini azobundisa biso tosali eloko ni pona bonzambe wana oyo ndimeli nteko nanga yango de na ye pete na lamsa mutu moko ete osimba ba arme ete to bundisa munguna ete obundisa meseliba wana evandikati na bomo na yo ete obundisa maladi wana ete obundisa sorcellerie ya famille ete obundisa milimu wana makambo tozala ngo ezali sur le plan spirituel ba arme wana ezali ba arme spirituelle ezali ya bomoto ete. Des Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Des Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et les kolanga, soki tozali kotambola na nzoto, mais bibundeli oyo biso tozali combattre nango ezali ya nzoto te. La Bible reconnaît qu'il y a les combats. Le combat spirituel est réel, bien aimé. Le combat spirituel est une réalité. Miss na biso bomoto e komonate. Yo nanga ito yebi kindenge ndenge basalaka est-ce que so mona bando kango ke baya bakanga mutu na nzoto boye ke baboma ou bien babebisa misala na ye ezali sur le plan spirituel bien aimé dans le Seigneur yango nde esengeli ete biso tokota na molimo. La Bible reconnaît que le combat existe bel et bien de kolanga yango nde tellement kota la tekeno o normaliser ma situation na yo non bien aimé dans le Seigneur yango de mutu ezali kosala ke situation na yo eumela yango nde ya liboso ezali ke zala mwana na nzambe lolenge totangi na 1 Jean chapitre 3 verset 8 ke oyo azali kosumuka aza ya diable longwa nanu kozala ya diable koma nanu ya nzambe po ete baarme na yo ekoma efficace longwa nanu na kotonga longwa nanu bien aimé dans le Seigneur na moyibi longwa nanu na pité longwa nanu na motema mabe longwa nanu na makambo nyonso oyo etangami péché po ntango oyo ozali kopéché oza ya diable moyen combattre diable ezali te po azoseka yo ke oza ya ye. Alléluia. Mais armes combattre nango, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes il y a que oyi na mutu na nzotote que otele la mutu boy na nzotote. Mais ces armes là que toi et moi nous avons, ces armes là sont puissantes, elles sont plus puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Yango soki que oza osiko okomi ensemble yango de armes ozali katina yo ezali plus puissante yango de otozali ba force ozomona ke énergie otozobimisa sur le plan spirituel yango de ekozala na puissance pona ko renverser ba hôtel pona ko renverser ba forteresse nyonso ya diable pona ko renverser célibat ezali katina famille pona ko renverser esprit de mort OK beaucoup qui s'attend 50 ans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur et que pauvreté et vanda pour être tout renversé pauvreté bien aimé dans le Seigneur ce que personne d'autre ne le fera à ta place et toi en tant que frère et sœur dans le Seigneur tu auras des comptes à rendre et pas ya Seigneur que ba arme o ngana pesa yo o salango ni. Alléluia. Avant que tu aies ko samba et pas Seigneur yango de manguna bakoya tozomona ngo na baguerre omoni ke bovandi boye ba botoni bino territoire avanda territoire nini oyo manguna azwa kati na bombo na yo yango de zomona yango de yo muto yebi vina yo malam esengeli était totalement était tobundisa manguna bien aimé dans le Seigneur nous devons. Alléluia, détruire les œuvres, il y a sorcellerie, il y a famille, et il y a vrai constater que pose na Irlande que il y a sorcellerie et que la naïveté constater que aux États-Unis, aux la Belgique, aux la France, aux en Angleterre, il y a un bando qui va s'en ko détruire yo yango de kolanga esengeli siko bisope to tombo la minduki ba armoana ezali spirituel yango de biso na zela ya prière bien aimé dans le Seigneur dans zela ko se conformer na maloba na nzambe tango zali ko tambola ko se conformer na diloba na nzambe yango de ba arme na yo et kozala très efficace et kozala très forte
mais tant que vous allez koumela na vie ya masuman oh 40 jours ya jeûne au jeûne aux olekisa na yo tango pamba bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez aussi ça. Le Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Encore une fois, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Yaya, lokola ke yo oyo kakate me balwa ya nzambe auto sakangote maloba na nzambe auto sakangote prière na yo eza lokola une abomination. Yango zomona batuki we na sali 15 ans et nzamba zo kangate et nzamba umela kana na ko répondre lokuta nzamba umela kate na ko répondre Bible ilobi na ngai ke tango Tango Daniel a kende qui peut être abondé dès le premier jour. Bible le bike ma bonde na yo e koma kitina matoi na nzambe nzamba umela kate mais yango de na yaki pete na répondre wana anjazo yebisa Daniel mais nazala ki bloqué voilà ba blocage mais pona ko yanola pona ko yoka nzamba yoka ka dès le premier jour yango mais soki yo ozali ko yoka nzambe te ozali ko tosa te prière na yo ezali une abomination yango nde okozwa bilaka de mbambe mususu ko utaka epai na nzambe wana kombo na ye fait de voram moto ko bime pa na nzambe ye etumbi yo ezikisi makambo yo kasi ke bandoki ya chela bandoki ya kuna soki wapi maintenant euti epai na nzambe tosa maloba na nzambe okomona monene na nzambe et maintenant le Seigneur tosuki awana poko alelo toko retenir était le Fils de Dieu est venu nous donner la force, la puissance, les armes pour détruire les œuvres du diable, œuvres de ya diable wana Seigneur te ezali yo nanga o telema na bomo na yo to détruire to kunisa nzambe kono maloba auteur qui n'a pas quoi lelo. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur notre Dieu pour être yon des zambé d'abisso. Alléluia. Merci que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa richesse, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Alléluia. Malobana yo Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu Katnanga. Et les missa malobana ensemble. Alléluia. Et activer l'amour de Dieu Katnanga nakanga manzambe. Alléluia. Mori musantu nzambe pesanga makasi ya kolonga masumu na bima na vie ya masumu Bible le bikete oyazali kosumuka azaya diable Seigneur na boy na poko lelo kozala mwana diable non Seigneur nazali mwana na yo na pesio motema nanga zoa contrôle ya nyonso au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas quoi de l'eau, on a quoi détruit, œuvre nyonso, il y a monguna, il y a sorcellerie, il y a ndaku nabiso, na bomo nabiso, au nom de Jésus. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Toujours bandako renverser forteresses, Seigneur, c'est la sorcellerie familiale. Yango bitumba na biso mingi ezali ko uta kuna. Alléluia. Nazali ko détruire kindo kinyo sur la famille nanga. Au nom puissant de Jésus, nazali ko détruire. Alléluia. Misala nyonso ya bandoki ya famille nanga. Au nom de Jésus. Bible le biete oboko kangana se kangami pelikolo bandoki nyonso ya famille nanga nazali ko lié bino na poko alelo au nom de Jésus. Ezali prière ya ke bonde la kaptango nyonso les combats spirituels et réels combat spirituel ezali à jour mon côté ya soko bundite munguna ako banga yote abimisa bitumba kuna na likolo yo kanisike yonde ako banga yo au nom de Jésus. Indo kinyonso. Alléluia. Tozali kobebisa ba prison na bango. Tozali kobebisa ba mesa na bango bisika nyonso bandoka famille bakutanaka. Bisika nyonso bazoela ka décision ya sorcellerie to pelisi moto to tumbi yango ba mesa na bango to buki. Alléluia. Ba nzungu na bango to panzi yango. Au nom de Jésus, ma communication na bango to kati yango au nom puissant de Jésus. Buka nyonso do buki ma construction na bango nyonso qui sorcellerie à famille et yeba ki ko construire tozo ko isa yango na poko alelo au nom de Jésus tozo détruire. Alléluia. Ba activité nyonso sorcellerie qui a famille. Alléluia. Ba œuvre nyonso ya sorcellerie à famille nanga nazali ko détruire yango au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Alléluia, bandokia famille basala inopérationnel. Alléluia. Et basala ba opéré au nom de Jésus. Un bébé misala na bango nyonso. Alléluia, ba tak na bango nyonso do repousser yango au nom de Jésus. Et tout bois que les bango défi la pokale. Tango ba koya po ete ba lokayo. Et Seigneur, sala bango biloko sala kabango ete baya mais akoma kakate azo ya kaka mais mboka wana ozali wana. Et Seigneur azo pusango musika, azo pusango musika mais akoma te. Ya ya, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au ton ce monde des ténèbres va ici contre Bomo Yanga. Abomoko bakoya na mabuluana. Au nom puissant de Jésus, na poko alelo, bakoya na mabuluana, na filé na bango, bango moko bakangama na ba filé wana. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Retour à l'expéditeur. Au nom so babongisi contre Bomo Yanga. Alléluia. Et zonge la bango, liwe zonge la bango, maladie zonge la bango, pauvreté zonge la bango. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là pour monter dans la prière avec moi ce soir? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ni du monde, il y a sorcellerie, il y a famille, bongisi contre Bombo Nayo, contre Bananayo, contre Libala Nayo, contre famille Nayo, na 2023. Au nom de Jésus, Mboula, Oyo, Ozoko et Samisa la Nyonso. Au monde de Dieu, c'est la ténèbre, parce que va bongisi, au Nyonso Bako bongisa. Ya ya, et bah, arme spirituelle, on a besoin de toujours bon de la bonne. C'est très efficace, tout ce que vous allez mouto banga kanzan. Yango de Kolanga, il faut à la moutu à foi. Alléluia. Oh baby simisala nyonso, accident nyonso, liwa nyonso, maladie nyonso, agenda na bango nyonso. To baby siango, to déclarango sans effet au nom de Jésus. To tumbi yango, accident. Alléluia. Oh ni monde ya ténèbres ko bomusa contre bananga. Papa ekweya au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa kaka mukano na yo esalema au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allais détruire le pays du sous. Bah, œuvre, il y a diable, non, d'accord, vous allez vendre. Alléluia, au nom de Jésus, d'accord, au nom de cet ami, bah, point de contact, au nom de ce monde des ténèbres, bah, antenne, il y a diable, n'a d'accord, n'a quoi ici en haut, n'a pas quoi aller là. Au nom puissant de Jésus, ya bâtir le vino, antenne, bâtir le vino, point de contact, yango ne osons on a une coopération et côté, moi c'est un bal besoin au Canada, baby ça, ya des colongas te va quitter, te va kamakambo, mambala mingi koki ko panzanate, yango de sengel bozala bomo ko, moi sina mobile, alléluia, bitumbana, ezali kota na famille na yo, ezali kota na famille ya mobile, alléluia, des colongas, bitumbana, ezali na ndako na quartier wana, na balabala wana, au nom de Jésus. Ici, effrayant sur la diable, Nakati Andako, tombi pauvreté, côté de lui, sur sécheresse, peut-être aussi Mbambongo, tout se comprendre, alléluia, Banabatanga Malamute, maladie, alléluia, to baby ici, effrayant sur la diable, to Tumbiango, n'a pas quoi aller là, activité Jonso, y'a Balabala, oh, y'a quartier, oh, y'a immeuble, n'a vu non, Tumbayango, n'a pas quoi aller là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi aller l'eau essentiellement, tu as qui, on a dit, il y a Ève, il y a diable, alléluia, il y a Zéla, il y a sorcellerie, il y a famille, il y a Gondé, il y a Kingo, il y a famille, tu dis que la bango, tant que tu vas opérer, tant que vous allez communiquer bango, il y a un bazo sala, au bango, au nom de Jésus-Christ, tu détruis effrayance, n'a combo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de problèmes na yo, bandako détruire, oye kangi, séjour na yo ke ozo mukandate, oye kangi, et mama bota na yo, alléluia, buka yango, baby sango, ojon so ya célibat, ozo buka yango, papa ba limitation, o briser yango, bango œuvre ya diable yango na, ba limitation, alléluia, ojon so ya pauvreté, misère, souffrance, au commun à vous tous, ozo salame, tu es malheureux, alléluia, alléluia, to briser au nom de Jésus, alléluia, ba malédiction ya famille, au nom de Jésus, ba malchance nyonso, au kwesiango, au nom de Jésus, au nyonso monguna, a bongisa contre bomo, tout ce que l'ennemi t'a imposé, détruis-le, au nom de Jésus, qu'on a kobondela, kola la terre, alléluia, alléluia, sois éveillé, de kolanga.
Alléluia. To bebisi nyonso oyo munguna a imposa yo dekolanga. Yango de ozomona ke makam nyonso ozosala ezosimba te. To koyesi yango nyonso misala nyonso ba evre français lingala misala nyonso ya diable oyo munguna achana bana na ngai. Na koyesi yango oyo nyonso achana libala na ngai. Na koyesi yango na ministère oyo. Na koyesi yango papa na bandeko nyonso ndenge bayebo yo papa kota makambo na bango ba evre nyonso ya diable kati na bongo na bango papa koyesi yango maladi koya. Alléluia. Oyo nyonso ya munguna koya au nom de Jésus. Ndeko na ngai mpona faute de temps tobandi kotika butu na biso na maboko na nzambe evre nyonso ya diable ya butu koyesa yango okoyesi yango au nom de Jésus. Yaya soki ozali koya pokwa nyonso tozali kopelisa moto boye yaya vie na biso il faut échanger radicalement koyesa nyonso ya bandoto mabe na koyesi yango au nom puissant de Jésus. Batate nyonso nocturne to repousser yango au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambe ba cauchemar to détruire yango au nom puissant de Jésus. Papa tozo tremper pongi na biso na makila na Yesu pongi na nga na makila ya Yesu ya famille na nga ya bana na nga na trempango na makila ya Yesu ya peuple oyo papa Seigneur bomba biso na butu. Alléluia. Alléluia. Protège-nous, sécurise nos demeures Seigneur, protège-nous. Alléluia. Sécuriser ma demeure na biso makila na Yesu na porte ya bandako na biso makila na Yesu tozo sopango bisika nyonso au nom puissant de Jésus. Makila ganga eloba na faveur na biso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Pongi na biso ezala doux et agréable yote muto lobaki mon côté akoya ko perturber pongi na biso mon côté a perturber pongi na nga na butu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ni ya bana na nga ni ya famille na nga au nom de Jésus. Ni ya peuple oyo papa batele biso ete jali nzambe tolala te lokola bapagane papa na profond sommeil na biso levez biso Seigneur. Levez les biso dans profond sommeil na biso. Alléluia. Annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Alléluia. Au nom de Jésus, nous ne mourrons pas. Au nom de Jésus, nous vivrons. Au nom de Jésus, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Bokwa Nzambe Tata est touché yo bika na maladie. Bala na kombo na Yesu. Vie na yo efungwama. Au nom de Jésus, sois libéré. Ba chaîne nyon se kangi bombo na yo. Au nom puissant de Jésus, marteau yon Nzambe nanga et broyé yango et brisé yango. Alléluia. Seigneur, te vivre un changement radical. Bénis-nous, Seigneur, scandaleusement. Au nom de Jésus. Alléluia. Les Pamboli à Obed-Edom, ils sont allés voir le roi que non. Obed-Edom est béni. Mais pas lui seulement et toute sa maison. Alléluia. Qui n'a pas village, Pambolama. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons-le, acclamons. Sautez, sautez, sautez pour la gloire de Dieu. Zala na sengo tanto za yiko yako kumisa nzambe. Sengo ana au monde des ténèbres iba biso. Pour retrouver yango kati na Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et on a ministère Yesu kaka Yesu. Eh, ndeko nanga toko mina suka ya programme na biso pourquoi lelo pourquoi nyonso kozanga tende konanga nangonga 21h meya mokolo misatu ezali pona bana na biso pona sujet ya libala pe pona sujet ya mabuta. Ndeko nanga tongo nyonso du lundi au vendredi nangonga 6h yaka ete tobonde la poété sur journée na biso mais samedi na dimanche wanande ezali nangonga 5h30 mais samedi ya suka moi wanande dekonangai tozalaka na veille na biso ndekonanga yango dimanche nyonso nangonga 17h yaka ete tozali na enseignement biblique
Yangonde, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yangonde konanga, awanase, okuta ba coordonner na biso ceux qui ont un problème spirituel, donc sungayo na prière de konanga, pe okuta toujours anase, numéro de compte bancaire, pe compte ya PayPal et zaluana. Na soutien na bino pe pona ba action de grâce na bino ce que osalango nzambe pe akokanisela yo ndekolanga yango soki nanu osabona nanu te ndekolanga s'abonner na yo pona ko soutenir musala o metango zali koya eloko ya liboso et like peut o soutenir vidéo o soutenir ministère ndekolanga bosala pe ba commentaire na bino ndekolanga osalango na langue oyo lingi ndekolanga. Bo partager dans les réseaux sociaux nabino, pe bo le belango pe et pas de bandeko nabino na monoko otindra lien afin que to koma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Dès qu'on a tant comme na suka to kutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.